akufaki mpo na Congo ekoyeba na samedi le 15 soki Arma Tungulu o baboma ye na imposteur moto bino bobengaka rais aboma frère na nga leki na ngai Arma Tungulu akata ye mike ekoyeba na samedi le 15 awa na Paris na métro Madeleine jusqu'à Olympia soki beau frère na nga nalelaka chaque jour o lelo ndeko na nga mwasi ani Chebe atikala na bana atikala veve Floribert Chebe ya baboma ye na frère na nga Fidèle Bazana ekoyeba na samedi. Vraiment, ok. Il me reste que le cinéma, puis ça me botte à Bango, n'est pas peuple, mon conduit, Bango, yo. Mbote la international. Donc, na outil moi ba démarche na kusilate to za awa pona bino boza pona biso to bunda. Bolobi ne batuni wa yambo batuni question mokonga na ozoka obalobi abalobi ke pourquoi bino yo boy musique ebeta me yo moko awa ozobeta pona nini. Commandant eso ya yuzo ya. Non ba distraction moni congolais fakola. Na mutako sambisa na makamba Congo te na ko répondre ba question fe batu ba kola. Balingai na sali ebele mpona kodénoncer na sacrifier vie na nga momba 20 ans mpona kobundela Congo lelo so bazomona lelo imposteur oyo ari di politique na miye moto akomeli ngaki boketo beta soki nga na bando beta na bafeti te na bamatanga te kodénoncer koexplike badiaspora te me lelo akoko komela ngango te donc ngai nde nazobundela nalingi su moto te atunaka ngai question boketi wa yambo oyo betaka ya moninga na kino soutenir ba Rwandais tolobi boyi etaki bango balingi culture biso tolingi Congo na momo toza kolela plus de 80 fausses communes na Kasai ba Congolais bauti na Kasai bango na bakomi na Kikwit ba Congolais plus de 1 million de Congolais déplacés baza na Angola balobi bokutana wapi tokokutana pardon batalaka nga mpe bien mpo na bien nabotama bien na bien yango nalobi le 15 mama tokutana na 15 heures na métro Madeleine Stéphanie Mayemba nzambe abatelo makasi Mayemba mwana papa Mayemba biso tuto ya elikamba boketi wa yambo te Congolais moko akojuge motu te tolobi ke biso ba diaspora to boya kitiri wana musique ya salite Wirera Jibira Kofira Nyokaroro Charamara Farira batikali jamais ko dénoncer ba mort nyonso ezoleka na Congo biso etaki tozobundela Congo to boyi distraction peuple congolais bozo comprendre 57 ans mobimba 20 ans occupation 13 millions de morts Ari di Polite Kanambe, Jeannette Kanambe, Zoé, bise boyebite ki Congo na biso eza dirigé na ba Rwandais. Ngai boketo ya mbona azali ya elongo na peuple mokonzi, komanda eso ya edi bolombo tolobi moto ko juger biso azate toko kufa biso tout o atanga me aza congolais pour lelo si totiki bango babet omoni ba musique ya salite wana. So abeta ta nzemo moko e koma na ba chaîne nyonso bato ba obosanake babosanake tobenga na Kanambe ye wana kone nanga lobi élection kozala te o le batika biso mama zize to mobiliser ba congolais bazoela biso ba distraction kitire ezanga butu na makolo. Voilà, batuni question ngana otanga ba question ndi ba komi Joël Matondo africain no lobi bino bit na bino franchement ezani ni ba comprendre vraiment objectif na bino te. Je n'ai évité monsieur n'ai évité moi c'est sur Joël Matondo n'a évité ceux qui tirent lelo ceux qui ont maïl était parce que ça fait longtemps to lobaka pour comprendre raté que tout ça pour dénoncer que mboka na biso en occupation mboka na biso musique ça la rôle mon na distraction il faut quand même boza la quand même moko poser la question oyo et ko édifier peuple pas qu'on poser la question pour un sentiment est-ce que ti lelo e ba raté que mboka na occupé ti lelo ebite ke ba musicien wana oyo héritier la wana auti ko betela Kanambe azokumisa Kanambe ki aza président ti lelo oyebite ke ndeza boye nini Arma Tungulu babomai na Congo pa akende kuna ko manifester ki contre Kanambe ndeko na biso il faut poser la question ça important tout ça déjà na ba question moko consécutive omoni botika makamwana ba distraction wana biso to omoni to déplacer to uti Belgique to Paris Bobozo la lobi ya uta Suisse donc félicitations Bobozo là tous a besoin ba tolko bino bo ba comprendre que peuple congolais a besoin na bino botala to uti Paris to uti Bruxelles to Paris
tolali na hotel tofuti bambongo mpona ti samedi toza awa mpona komobilize peuple est-ce que boyebi combien ça me coûte mais mpona mboka tozotia bambongo tosala tout yango tolobi boye peuple congolais les 15 juillet oyo entre biso na héritiera kanambe tokomona nani oyo azobundela mabele na nani oyo azobundela basentiment ya ekobo bazoyela po à part tomoni bato ebele baki kuna na ma répétition bozomikosa ena za distraction yo héritier yo ute koyebisa bato ke nauti kosigné livre d'or ya papa Tshisekedi akufe Tshisekedi yango signaki livre d'or bakundi ye déjà oyo komemela biso baloyenge awa mais il faut ozela bakunda Tshisekedi oyo kundaki nini oyo signaki livre d'or soki nini peuple congolais toyebisi bino marche ezali tozokebisa bato oyo nyonso bakomeka koya kosala kokota na makambo mpo makambo oyo tomoni ke ekomi makambo ya baivoirien na bacongolais baivoirien bafuti bango bambongo mpo baya kodefie biso na bacamerounais yango tolobi peuple congolais eza makambo ya boketu te eza makambo ya viebi te eza makambo ya Gisele Umba te TV ezali makambo ya peuple congolais mpo bacomprendre ke résistance eza makasi libanda comme balingi ba élection esalema te balingi nini Kabila akende te il faut kokende place ya bato badenosaka mingi yango mingi ke bamemeli biso distraction tolobi boye les 15 boya ebele peti wana akobeta te bomata bokita akobeta te Kadi le roi lobi ye pa tuni alobi ye pa za déjà na Paris aosa ndeni aza déjà na Paris oui aye déjà mais le soka aza na Paris aye rendez-vous ezali na place de la Madeleine église ya Madeleine ezali wana donc rendez-vous ekozala wana à partir ya 14h bato bana kopusana bato tu bakoya wana soki tolongwe wana marche tango ekobanda peut-être vers 15h et puis tobandi kokita ti balabala ngo kaka balabala ngo kaka yango kaka moto ezokende ti epai Olympe ezali eza mosika te nalobaka peut-être ozala ta mosusu moins de 5 mm moins de 5 mm ti côté wana après tolobi boye bacongolais bandeko na biso boya ebele boya lokola mibali parce que problème oyo bozomona chaque fois problème ya Congo baétranger bazos'impliqué botala moto lokola David Mosso atiki makambo na bango ya bababo kuna na bawatara aye kokota na makambo ya Congo biso toza kodefendre badroit na biso kodefendre oyo ezali occupation kobundisa ngo mais David Mosso na mbongo azoyepa Kanambe na Jeannette po baya ko distraire biso peuple congolais botala koma ba étranger baza ko défier ka biso na Congo ba Rwandais bazo défier biso na libanda siko tozi David Mosso aya ko défier biso yango tolobi boya lokola mibale ba pétard ezanga te ebite pétard ba benga oni na français yango faut moni ba français ko ba fumigène ba soki oni ni fumigène tobi bana mboka ba pétard ezanga te maki ya kokola ezanga te maya pilipili ba mama soko monika jeune fille azoya na mini jeep pa na miso mbalo tokosakana te boy miliaki babin bosakanaki na babin mbalo mais oyo tokozwa mbalo oyo tozoyebisa bino bomoni tosi tokomi déjà toi na Paris Gisele Umba TV eza na Paris donc toza en direct na Paris oyo tokozwa mbalo oyo akofuta mabetizo bosalaki babin yango tolobi bandeko ba mama boyeba te bana na biso ba besoin batanga botala na Corneille nanga uti ko annoncer que ba élection kozala te bomoni ke batindeli biso héritier aya kosakana na biso entre temps héritier abosani kete azandi kona biso ya Kasai bande kone ya province na ye ba ye na Kikwiti makolo ba mama mikolo ba 70 80 ba ye makolo bakimi bitumba oyo président na bango ye na bawera ba soutenaki lelo ba peuple na bakomi kofuta mabe ya président na bango lelo ba mosusu bazana Angola likolo ya ba héritier oyo lelo ayiko mema biso distraction tolobi peuple congolais bokomona o balobaka bikana tinda bandiko nanga baswahili bandiko yanga basema swahili tunasema hivi tunapasha kwa sibote Paris ayiko problème ya ba kinois ayiko problème ya ba Kasaye ayiko problème ya Congo donc mkuye mingi tunapasha kusimama juu ya nchi yetu. Okay. Ouais, vraiment, tu as vu Djibril, Obina Zalawana, Djibril Ngoumiz, Nazawana, Jamano Rozoba image, parce que tout ça, la Kamsala, Dengue Zatolika, Kimezala, Tolite, Moukolamo, Moboulou, Zamakasi, Nzamba Sunga, vraiment Kimezala, entre. Bango se balanda. Voyambo. Kimia ezate. Congolais tout diaspora, yaka na mabanga, yaka na milangi, minduki, tout. Congolais oyebi ko beta beti, tokoya te ko liseki. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Congolais tout mabanga, maki. Donc,
pas héritier Yona Wirer, héritier à Kanambe, moi c'est à David Mosso, au lieu d'azime à 3 mois, na batondolo na maki. Voyage na suka yango. Voyage, au moins voyage, il y a suka. Toko sakana lisusu te. Il y a liboso pe ya suka na poto. Héritier, binotu, botaka, monuta au Kanamba zoken, avant décembre. Binotu boko limo, boko représenter binotu kangabino boko la tsebno. Au moins le nombre de battu bakufaka na Kasai, bobando soutenir motuano. Imbécile on a Kanambe. Imbécile ya Kanambe. Oh le lobo. Imbécile ya Kanambe. Vagabond illettré moteki mbisi na Tanzanie. Chauffeur taxi à Defao. Zo Nyama. Komba tata no tufi ya tata na yo Christophe Kanambe. Tufi ya mama no Marceline Rwanda tout. Jeannette Kanambe longi maboka mokoro sa parke virunga. Oyaka Congo sa soutien solo, masasamba solo. Imbécile Jeannette. Tufi ya mama no Marceline. Zoé, tel elongoka Irondé, elongoka Marté Pécher, Zoé, Moinou, Kioro, Niao, elongi Mabe, Kalev Nané, tout fait maman no tala mukolo momuka okata suka tete au Congo. Zoba, bozaba zoba bino, naner na bino a tout fait. Congo za ba tout te, motoka Ruberwa. Un Rwandais tout depuis quand c'est Mabila Congo ça va tout. Hein? Bon oui ça biso to bomi quitter. Ba tout fina bino na ba quitter na bino wana. Hein? Biso tozolela mabele ya Congo. Tozolela mabele ya Congo. Bino bozelela ko peuple mobalinga mitakala. Peuple mobaba pédophilie. Vina bino. Vie na bino mbaka distraction. Bofinganga te na sale histoire na ngai. Moi je m'en fous na bino ba Congolais. Oya esprit faible ba Rwandais tale na Congo. Na Congo ekoma na Kinshasa 15h masamba. Na Kinshasa ba Congolais bazobi. Pourquoi bango bagno kalongo wana bagno karongo o ate mutungomba loko brique yo ba obeta brique de 15 azor bake bogina bato 7 ans c'est trop matanga yo no kalongo yo bite ke Kanamba za Rwandais yo lelo bino nyo kalongo wirera jibira neritiera oyo ate mbebu mosongo lokola mukomuso bongo merci maman Gisèle bongo bango ba ebite ke pourquoi on a dit ça va mettre une musique. Il fallait pas mettre la musique, n'est-ce pas la calme, tu vas nous mettre vendredi, samedi, bobani na midi. Tolobi samedi, mototo ya na mabanga, mototo ya ndenge mibali bayaka. Bobeta ki babe na Bruxelles, biso to se venger. Tozo yoka mibali bayaka. Congolais nyoso akoya wana ko tchabutu makasi. Ta, jela pardon na kanda na mati. Mes respects. Congolo to akutia tembe na mabela Congo. So ka biso na bino cause za juste bokombo mabiso tout samedi le 15 na Paris na Madeleine. Ce qui pour kimeza la. Kimia ezate ngana lobi boye. To lobi na maloba bolingo ka biso te. Sikoyo to kolaksa bino ke biso pe to sabata tembe. Yo mi bengi muta tembe. Hein? JB ayaki awezaleka ka bongo. Fali yeyo aningaka beta le 22 juin. Et ce que dit Ndengini, Tchalamouana, ou tout le monde va nani, comment il s'appelle, l'autre, nani, Bawera, tout ça, ou tout le monde va papa ou Mbabuto, Abilinga, beta, les lois à Samabele, paix à son âme, yo, moi, Mukeboya, ou Mekabiso, Ningtozali, il y a un autre lac, pour définir le mot, il y a tembe, n'a langue tout. Yaka tozela bino maki ya kopola bino batu bane ba fanatique avec bola na musique bola na plaisir oke bino bozo résumer culture na musique oke culture ezali très large bolo banini siko pona ba artiste peintre pour banque baza artiste to moneta artiste musicien moko ta intervenir pour na artiste peintre oyo ba lobaki maloba pona mboka pona liberté ya peuple congolais pona ba difficulté ya peuple congolais ndenge
banani baoccupant baza kosala bacongolais na mboka na bango moko bakangi bango même pas 24 heures babimi bongo bino bawera bajibira banani baeritera bolobake o te bino bokosala ndenge wana te bakosala bino mabe na Congo lokuta wana toyebi yango toza bana mikete nous on voit plus loin bino bozomona kaka pembeni boyebaka kala mingi te d'ici avant décembre tozobenga na mutu na bino tutokotanda bino vous allez passer à la guillotine. Ça, on vous le promet, et ça va devenir une réalité. Vous allez tous passer à la guillotine, pendus, prison assez à Mabélé. Voilà, merci. Mais voilà, question moi souka pour totika batuno surtout bola dana tuna commandé so pour na batroyo ba yebité pour na landi na tangi ba message ezai belé moi na tanga nyose yate mais mutu moko alobi biso tozo comprendre biso te tozo mona bino bozo sa bitumba bino ka pona ba musicien yo ko yebisa bango ni commander so bato ba comprendre ce sont des bajara bato ndinga na répondre bango na ndinga mabe awa to yaki makamba tourner langue za musicien kengo alongwa mino za musicien chez Kitundo ba longole kaleso na iza na Londres ti lelo za musicien botika ba aventure botika ba aventure toza ba responsable botika ba aventure toza ko ya bato uti ba Belgique totiki bana to ya ko sakana te toye pona ko mobiliser bato pona ko dénoncer que Congo ezo kene mabe est-ce que yo ndenge ozomona te ke ba lobike ba élection ko zala te yo moto zoloba ozo comprendre te ke ba lobike ba élection ko zala te donc totika moto na bino président na bino ya occupation afin d'élection na moto mboka to loba te to lobi boye le 15 juillet bande ko na biso oyo bakosorganiser pona kozwa babisi bazwa babisi oyo bakosorganiser po baya avant le 15 juillet tozokutana na métro Madeleine tozwa objectif tokende na zeni nani na Olympia et koyinda mabe boya lokola bana basité bombalo yo combattre za victime te mbalo yo combattre ko la victime te combattre ko se défendre mbalo to boy koyoka image ke o babeta ki combattre bote mbalo combattre mutako beta mbalo combattre ko beta yo mwana mwasi yo bino batolingola ta ba jipette botika na bandako botika milo bozana ndikola biso ba congolais to boy ko sa affrontement na bino soki obimi déjà na nzela oye na concert yebake lata bien lata déjà pantalon ke na ke bitumba soki oyebi ke ozokende concert yebake na kende bitumba ko bunda ba combattant botikela biso na ba ivoirien na ba camerounais oyo David Mosso a vu pour ya kobunda na biso yango tolobi peuple congolais boya ebele eza makambo ya blague te parce que producteur mon côté akoki kotia mbongo na moment oyo na concert yebike ko produire le côté eza défi à gouvernement pour ayebike ba enjeu za makasi il faut ko déstabiliser ba combattant pour basala ba manœuvre oyo ba osala na bango po kanambe akende te yango tolobi boya ebele bande ko na biso maki ya kopola ezanga te ba mama milangi ya mai ya pilipili milangi ya mai ya pilipili tosengi ba mama bozwa ba milangi ya mai ya pilipili ba jeune fille ba garçon ba koya ba garçon o mito sala ka biete on a uti komona bango soki na répétition ya petio ya mutu maladie po génération moko pourri au moins botanga boye kola bosala technologie bo mais bozo kende ko bina bozaba zoba au moins ti lelo bino bato lokola bino nde bofingisa biso pa ba Rwandais o BN soki nini bia soki o manyani soki nini musique eza bino eza biso te ti lelo bozaka na sima banyama wana bazauta na bakongo wana avi bashege ebele baza bandeko na biso me baye awa po baya kosala ba bêtise mbalo bakozwa chance wana te tolobi bino pe ba musicien soki ozwi chance ya kotikala po soki otikali te biso ntango toya na Congo okozwa frappe lokola président na yo soki obimi kota contact na bakombata biso tokosalela ngunda po ozwa mokanda biso batu nyonso bakotikala bokokota na peuple mokonzi batu tu bokotikala bokokota na peuple mokonzi mikana na bino eza assuré po biso bato simbi makasolo kotoyo donc rayon tobisa bino déjà ba métro nyonso ya Paris oyo eza tout autour ya Olympia totiaka rayon ya 500-600 mètres ekozala occupé occupation eza biso bato kosala yango donc totala bino ndenge bana kobima bozoya na bilamba na bino après nazokebisa soit disant ba maître ya kwanga na makayabu banyama moko boza mayele te omoza ba maître na cerveau za maître ya zoba oza kotelema oza koloba makambo oyo bikozo bénéficier ne loko te yo soit disant maître nyama ba maître ya mayele tozomona ba médaille ba maître ya solo tozomona ke mayele ezali azotangisa yo ki maître yayo ya buzoba ya ko défendre intérêt ya ba Rwandais biso toza kobundela ba Rwandais tozobundisa ba Rwandais yo ozoya kobundisa biso oza mayele te ki maître yango obundana no wapi
obunda wapi soki oza mobali na kolabo mosu akendaki kino azongi azolobaloba ebele oyo soki aza mobali jour wana aya na Bruxelles akokaki te na makambo ya chichindeli aya sikoyo awa soki oza mobali yaka na bameki boya nano balobotina te boya nano